bakangisa Mbemba 10 ans na CPI de Rwandais to soki pena espace ya copier koboma donc basoki pena tana bango mais ce qu'on attend to zali baza sous attente baza tu peux l'espace te so Rwandais basali nini Rwandais batesko ko s'associer na ba opposant congolais tokoki ko salaire te ya kotikela bapaya espace celui tokotikela mopaya espace ya comex ano comex mais maimatali politique ya République démocratique du Congo ezalaki uniquement pona ba congolais ba bakosala politique na bango ya mboka soki totiki politique ya mboka na étranger bomona ki sort na biso arrivé AFD donc ba Rwandais ba na kati ya Congo babandi ko détruire armée congolaise ba Rwandais bazo ba soda congolais batinda wana kitona ba boma ba soda congolais ba Rwandais ba kakao ba boma na congolais musée le père congolais ba Rwandais ba boma ba Rwandais kaka ba Rwandais o bazala kao ba zwa edikape ba condamné ba Rwandais bazalika o bazalaki kaka pe ba Rwandais bazalaki kaka bakangisa Mbemba 10 ans ba Rwandais ba comprendre que Tshisekedi a tiré bango espace te donc Tshisekedi a zipi madusu nyos a bétoniam soto ko sa ni poto songa na Congo to songa na ba fer ndenge to zaka na série ya Kabila to soki ta ya ko détruire ko boma ba congolais. Mais ce qu'on attend, c'est que tu suis espace. Donc, ça, on a mis potos espace. Le coup la baso qui est de la mapona, nous avons opposé à nous, élection de Salamate, élection de Salate, contenu Nango, Kadima, Bango, nous soyons la même logique, opposant. Ok, l'opposant congolais, va travailler à na service à l'enseignement il y a Rwandais opposant congolais parce que Borandi Denis Mukwege candidat président Mayo ya lobby pour comprendre que Bana Nzambe, bo pambolami, yambala oyo, na mikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Penzinga Zinga, Assemblée chrétienne, Sycomore de vie, bazali ko célébrer dédicace na bango 2023 et zali bongo na mikili ya poto. Oratrice na yango prophétesse Kimbangu Sansi. Kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin. Et kozala bongo na salle royale et Zwamiwapi. Adresse yangoyo, Rue des Bonnes 101 à Bruxelles 1080 et Paiwapi Bokoyo Kamabombami et Longona oratrice prophétesse Sansi Kimbangu Oyo Nzambe a utilisaka Oyo Nzambe a salelaka thème ezali je te connais par ton nom ezali bongo na yebiyo na kombo na yo tiré na Exode chapitre 33 verset 12 louange paix adoration tokozala bongo na frère Maker Kalambazi pasteur Jacques Nkoto Pesser Irène Bangonde Bakotombo Langbende ya bokonzi na Nzambe. Nana ko yana équipe na ngomba uta France to ya ko pesa Nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble Sycomore de vie. Samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin Kanga salle Oyo salle royale Nari de Bonne 101 Bruxelles 1080 et Longona Mumbu na Nzambe Sansi Kimbangu pour la dédicace 2023 Assemblée chrétienne Sycomore de vie Mbala Oyo je te connais par ton nom. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike.
kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Eh bien voilà, beaucoup na papa na biso Jean Moulayi a fait explication claire concernant Senwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Senwave. Téléchargez l'application Senwave et inscrivez-vous au cheba détail na yon tout kombo na yo ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir otini mbongo na yo ozona na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozwango wapi babozwango pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta frais mon côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko telema sur na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin, vous pouvez bénéficier de $10 gratuits au que tu repayes Sabino lors du premier transfert. Il y a bon Nabin. Beaucoup de fouta frère Moroté, c'est gratuit. Lola, les autres fouta avec Senwave. Agent Saboué, tu voyez, les sous-swap. Solution, il y a Bana Congo. Solution, il y a Bana Congo. Senwave, Lola, les autres fouta. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabisonyoso. Il y a la voix céleste, mbote, mbote, partout, partout. Au bout du Bakou, il y a Nabiso par la voie internet. Topesi ba Congoman, nyonso, mbote, ba Congolais, il y a des pères et des mères, Topesi bino, mbote, mbote. Topesi mbote na Oya Biso, le secrétaire général Augustin Kabouya, Topesi mbote, l'homme sage. Topesi maman Nabiso, Wivin Kabeya, Topesi mbote, Topesi excellence Peter Kazadi, mbote. Topesi ba Congolais nyonso mbote ingénieur Bruno Kibambi o azali sux mai ka ukakate emele mbote no yangwana Tyson Kanka ya yo yangwana boza epele partout boza kolanda biso par la voie internet. Topesi bino mbote na bodingo ya Tata Nzambe mozali shali kolona se actualité tokobeta lelo tokosulula des sujets. Première partie, Tokolobela Matadi, discours, il y a chef de l'État, na niveau stade des martyrs. Deuxième partie, Tokosolola, Makambotadi, opposition congolaise, et tiraillement dans le cas de opposition, Tokobeka toujours Masolo Ao. Tozalaki, Nakati, ya stade des martyrs. Ba Congolais ba oyo balandaka biso babengaki biso tozalaka en direct ba féliciter biso balobi koko musala bosalaka en tout cas vraiment boteyaka biso politique bobandaki koloba makambo depuis 2019 et lelo tomoni vraiment réalité ya moyo sur le terrain. Garant de la nation Abani qu'on remercie le peuple congolais tout entier. Parce que c'est lui le garant de la nation. A remercier le peuple congolais, président de la République, Abani qu'on remercie le Congolais, histoire, origine. Parce que Boyebi que politique au Barwende Basalaki na Congo, pour la communauté, il fallait qu'il y ait la Congolais, il y a des pères et des mères. Il y a un moment qui pose à la présidente de la République. Il faut que origine nayo, origine nayo. Et ça ni. Est-ce que vous êtes Congolais à demi-Dakar? Tous les Congolais, il y a 100%. Chef de l'État est que Congolais d'origine 100% des pères et des mères. Nakati ya complicité, nakati ya complicité. Oyo communauté internationale. Basala ki na Kigali. Soki tozala ki na président o aza Congolais te.
et cause à la continuité il y a la communauté internationale à complicité na élève de bango au Rwanda le col tozo qui président toza na président ou azali congolais de père et de mère boyebi tata na ye boyebi maman na ye boyebi libota na ye nyonso atalaki bolingo ya Congo souci ya Congo abino lopango ya papier ko beba boyete nakoki jamais qu'on négocie na ba mafie oyo bazalaki planté awa na Congo depuis Tshisekedi abandi koexplike bacongolais contact na ye ya liboso alingaki ke fleur wana ya batuerie na niveau ya este esila Tshisekedi ayebaki ke la communauté internationale bautilisaka Paul Kagame et Tshisekedi akendaki na politique ya bon voisinage na Rwanda etake baafricain tofanda tosolola totya fe totya cesse les faits na bamassacre oyo ya parti ya est ya République démocratique du Congo nde bomonaki arelansaki diplomatie bilatérale ke kotalisa Paul Kagame ke Congo ezali pays souverain bamindelo bazomema yo na loyenge un jour bakoabandone yo moko kozala devant l'histoire lokola toza peuple africain tofanda to réfléchir tokosala ndenge nini po kimi ekota na niveau ya République démocratique du Congo lokola mpe Paul Kagame aza deja na mutu ya makanisi mabe oyo si abotama nango na libele ya mama na ye na oyo ekozwa comportement ya bamindele batalisi eke yo koki jamais kosede il faut sa résistance soki président wana kotya teti biso moko communauté internationale tokwapuye yo po insécurité toujours et continuer na partie ya est namoni bato bazula na babiki do Coco en tout cas merci toujours ma bozo koma déjà Coco merci fongola pena biso toyeba na maloba tata mokonzi abandi kotalisa tina suka lobike ngai na Paul Kagame tokotikalaka kosolola te pe tokotikaka suka okutana te po tokokutana kaka na lola na mokili tata Nzambe elakisi ke na nsima ya Paul Kagame ezalaki na bato oyo babandaki koapuye Kigali parce que soko tali na contenu na forme ya likambu okomona ke Rwanda eza petit pays par rapport ya République démocratique du Congo mais bozomona résistance ya Kigali résistance wana ezokoma na degré moko na biso moko ba Congolais to bande koyeba te tozo komituna melikambu nini Tshisekedi afongoli ba Congolais et ba Congolais bazaki na niveau ya stade nde bokaki ba beti maboko do ba comprendre origine na bitumbo yo ezali na bato bazali na sima ya Rwanda oyo baza kopesaka butuna moi ba rebelle ba soda rwandais ya M23 mandoki po baboma peuple congolais nde moni peuple a comprendre bino de préférence to renouveler confiance na Tshisekedi asili sa fléau oyo parce que toye bango souci ya Tshisekedi ezali alingi Congo zonga na casquette oyo ezalaka na ntango ya Zaïre te Congo Zaïre à l'époque soka zoloba bapays ya mike ezofanda kimia mais na ntango oyo topesaki mboka na bapaya bagere Congo bapaya barenforce baarmée na bango bakotisi baarmée étranger ti na kati ya armée nationale bakotaki ke peut-être Tshisekedi akoki kolanda logique na bango mais Tshisekedi abi nyeti pas question nga naza congolais de père et de mère donc soki nayandi logique na bino automatiquement ngai moko
donc na BBC combat à papa pour annoncer la continuité à papa. Papa Bundaki pour l'état de droit, pour la bonne somme, il y a des Congolais. Il y a des monarchies avant de président de la République. Il y a une région de Bissau dans le stade pour tout ça depuis 10 h 8 h. Le chef de l'État, c'est qui d'abord saut dans le niveau mausolée, il y a papa. À Kendaki, Kosulana papa. Le moment où le chef de l'État a accompagné. Na maman ou ya boti. Maman Matika Sami, to pesi moti. Maman ya maye. Maman ou ya yebi souci à Congo. Maman Matika Sami. Bon, moi, je dis que d'accompagner. Na la première dame. Mais na maman ya boti à Salaki. La qui c'est que donc Congolais de Yewana ayena maman ya boti. Tozobeta masolo. Donc aye dans maman oyo aboti ko la kisa ba Congolais maman na ngai ye. Na utaki mozole. Koto to kunda papa. Na lobeli papa maloba. Yo ko comprendre ngote. Puis ko ba définition ya geste wana te. Tout na biso ba koko. Nde to ko ebisa. À chaque minute, il est de Yemoko. Na tombo ya papa aboti. Papa aboti congolais. Il y a peu de père et de mère. Donc, on dit que les Congolais, à niveau style, ils non, non. Ouais, bisoye. Donc, dans le discours, il y a Tata Mokondi. À ce moment où les Congolais, dans la logique où il y a Congo na biso ezelo kwa makasi tokoki kosalela te ya kotikela bapaya espace soki tokotikela mopaya espace ya comex ano comex mais maimatali politique ya République démocratique du Congo ezalaki uniquement mpona bacongolais baye bakosala politique na bango ya mboka soki totiki politique ya mboka na l'étranger bon moi qui sort na biso arrivé à AFD donc ba Rwandais ba na kati ya Congo ba bandi ko détruire armée congolaise ba Rwandais ba zo ba soldats congolais ba tinda wana kitona ba boma ba soldats congolais ba Rwandais ba kakao ba boma na congolais musée le père congolais ba Rwandais ba boma ba Rwandais kaka ba Rwandais o ba sala kao ba zwa handicapé ba condamné ba Rwandais bazalaki kaka pe ba Rwandais bazalaki kaka bakangisa Mbemba 10 ans na ce pays de ba Rwandais donc ba soki pena espace ya copier koboma donc ba soki pena tana bango mais ce qu'on attend bon tozali baza sous na tante baza tu peux l'espace te ce ba Rwandais basali nini ba Rwandais bateisco qu'on s'associe na ba opposant congolais bon moi na bani na bino malembe na bino sko tozokene na bino pote feza ngunga donc ba Rwandais ba comprendre que Tshisekedi a tiré bango espace te donc Tshisekedi a zipi malusu nyonso a bétonnier soto ko sa nini po tozonga na Congo tozonga na bafaire ndenge tozaka na série ya Kabila tozoki temps ya kodétruire koboma bacongolais mais ce qu'on attend Tshisekedi tozwi espace te tokosala ndenge nini po tozo espace lokola bazokende na maponami nde bokaki bopoza nyonso ezali kaka élection kosalama te élection kozala te contenu nango kadima bango nyonso bayi na même logique bopoza ok bopoza congolais
batravaillaka na service ya seulement ya barwandais boposa congolais parce que Borandi Denis Mukwege candidat président Maléo ya lobby bo comprendre que pesa biso pour plein d'action na yo onga iso na komi président dans 6 mois na kobenga force internationale tana zo force internationale wana ezaka MONUSCO oyo bazobima na mois de décembre oyo bakongolais balingi suli sola MONUSCO te bakongolais balingi suli sola ya EAC te mais boki Mukwege zoloba ngai soki na komi président na kopesa kimia na parti ya est na kobenga ba force internationaux tanga zoloba ba force internationaux dozo sala légion na MONUSCO oyo bakongolais balingi susu te nde bango laboratoire parce que Paul Kagame messi a orienté bango habite sali par tous les moyens politique à Congo et déloger biso sur plan politique de 1 politique à Congo et déloger biso sur plan militaire parce que sur plan militaire na moment todo solo la armée congolaise a un contrôle de l'espace nyonso oyo koto ba M23 basali boyoki bango moko bazosenga intervention ya MONUSCO a pour protéger bango parce que bamoni armée congolaise a comme ko fusiller bango na ba positionner bango bazalaki nango parce que bakomi luka mécanisme nini parce que lilusu baningai bakote les élections na kati élection boyoki bango moko nde base consulter o mosusu matata mponyo l'homme de Mukanga Lonso otenga la moni na désisté na ngai na avantage ya Katum bambe wana otali kuna se sanga de ancien rebelle congolais yeba mutu kopona o kuna ateka bayekanu Katum o mosusu kuna bapesa le prix Nobel do ba Rwandais baboma bandeko na biso ba viola batali que soki biso ba Rwandais tozui titre ça bien te communauté internationale MONUSCO bopesa ka ndeko na bango allez babombisi makanisa bino il faut comme ma président pour tout ça la continuité na biso o mususu azoloba nde nazali awa ngai soki nakomi président nayebi stratégie nini nakotya batuni ye mais stratégie yango yo lobi koza congolais ndako yango ezopela moto obwaka ata mai te boboma moto yobi te ndako ezika ngai nde soki nazwi contrôle nde nayebi mais entre temps ndako ezosika mpe bato bazosika na ndako bandeko na yo allez-y comprendre donc nazomema bino na réflexion mpo bocomprendre bitumba Tshisekedi aza nango eza parce que aza congolais souci ya mundele alingai te Congo ezala géré na bacongolais souci ya mundele donc souci ya mundele ezali ke Congo bagéré yango na baétranger oyo komona politique ya Congo bato bazozwa décision soit disant baétranger nde nazalaki à l'époque l'ancien président le sénateur à vie bon moi il paraît que conférence moko bamatali ya baforêt batie mpena drapeau ya Congo mamoni mpena Rwanda afandi otemeo mpena Rwanda oyo aza congolais ya Sud Kivu oyo te mais à l'époque wana koloba mpe nini bato bazwa barisque ya koaffronte biloko wana ezalaki biso bako bato nyonso bayebi yango ezalaki facilité ya komobilize na niveau ya ville na bokasa
napesi bandeko nanga nyonso mbote napesi Gilles Moniere Kaloubi député national na niveau ya Funa Gilles Moniere ye wana azali bana nyonso Funa Gilles Moniere wana kole président baze belé bandeko na ngai baleki na ngai ba Mustafa toujours Bendele Tombola na kiti na nouvelle génération Dieu merci chinois Messi baze belé bazo la daga koko na bamoye baze belé okiti na bokasa président Miyaki mwana mama mambu masobeli donc to créer une génération pour la côté de la antivalère l'époque il y a Joseph Kabila il y a mon bon discours na biso donc ce qu'on a dit de mission to salaka bozo mona que to saba na libota moko parce que makambo tata mokonje kola lobaki lobi bato bandaka so bakombeka te bato yo baute sika moko toza na souci ya Congo mboko nzamba apesa biso ezaka ya Congo apesa biso na Togo te na Soudan te Sénégal te Mauritanie pe te Côte d'Ivoire te apesa biso mabele ya Congo mabele kitoko condamné obligé ya ko défendre notre république so bato bayebi ke soki totiki contrôle la Congo na ba Congolais bakoya kosala mobeko na bango oyo bakokanga bespace nyonso bacontrôle d'étranger oyo soki otali na baccord oyo basinisa ancien président de la République le sénateur à vie oyo mona baccord oyo basinya eza toujours na bénéfice d'étranger eza toujours na bénéfice d'étranger donc bango bateki côté ya mboka donc batekaka yango Kagame yoso par na yo famille Kabila Rais yo be par no yango nani bakatumbi bosala Kabila be par na bino yango ale botika bango ka bongo mboka bana bana mais lelo makambo wana ezake nde bomoni bitumbo tozala yango wana boki déjà bango moko boposa ba discours na bango ezokokana na wa Paul Kagame do ba discours na bango bezokokana na ya Paul Kagame do o Paul Kagame azolo baso tali nande mokweka lobi nande Katumbi lobi otali na c'est ça mo senti doki ezokokana yango moni quartier général na niveau ya Kigali basenga kino l'opposant nyonso koto bakaki bandi yango en opposition bo serrer ba ceinture pour ce timing koki to kozonga rapidement la deuxième volume pour te expliquer bien quartier général à Kigali basengi na l'opposant congolais ba candidat président basa la choix pas pour na Katumbi aza quoi leader na bango bolanda bien bon retenir le Paul Kagame asengi na ba candidat président opposition que ba s'incliner na choix à Katumbi ba désigner Katumbi candidat na contre opposition à la défection à Tshisekedi. Oyo to siko koto yo. Faut ou pas MC bangono. Donc qui jamais que ça la volonté à Rwanda. De la question que Katumbi est un candidat. Il y a Paul Kagame. Bon on dit makambo de vos qui toka lobby. Clair soki ba congolais ba sali erreur abi soki biso ba congolais to sali erreur
ya kopesa mboka na bato kwa bakatumbi ekokute biso cher parce que na politique yo bango baza nango baza na politique ya balkanisation découpage ya Congo eloko mosusu te devosa lobi abi nabengi Fayulu nabisi tie mon frère bima na makambo wana rapidement sans condition yo koyi jamais kofanda pa bato baza na makila na maboko c'est ça ngaboma aboma bato bon bato ya excédé bateledame bimi bato bazo financer M23 bakatumbi na kati jalo bazo moso batumela question mamba SOT naza ni pour ni contre naza ni pour ni contre oh ni pour ni contre bolingo le bani kitoko akei plus loin arbinde ezali boye bandeko na ngai tozala mayele toyeba déjà ke likambo ya Congo eza likambo ya bakongolais d'origine de père et de mère bato baza na cope na bango baza na mission bapesi bango mpona kosabote notre république siko baye na volet élection bato nyonso bomoni wana bakandidat y'opposition soki omoni bazokana te likolo ya programme na bango eza na bakandidat mosusu oyo baza bakongole bakopaki te oyo te tabe motu mutaki na ndenge na ye mais bomoni baétranger oyo baza bakandidat oyo te biso kandidat na biso kome Katumbi donc Katumbi mpo kosala continuité ya AFD pour ensemble les AFD ensemble AFD si makambo malemba nkulu wana après passage ya Katumbi makambo eza ebele mpo tefeza ngonga tala sikoyo soi-disant leader mais ozo prononcer momoko tribal baloba moko ya tribalisme baparole moko ya mabe ya division ok Congo pour l'instant eza na mposa division te soki oyebi te tuna biso bakongolais bazairwa oyo Mobutu alobaka tata moko ekolo bo moko mokonzi ngo moko mokonzi ye wana déjà peuple aponaki na stade de Martyrs lobi babi te to renouveler contrat na Tshisekedi peuple habite to renouveler contrat na Tshisekedi to renouveler contrat na Tshisekedi parce que batali souci à Tshisekedi pour na mboka te topesa confiance to renouveler topesa deuxième mandat wana peuple nda décider le peuple a compris que bakatumbi baza bapia wa Paul Kagame bamona basedeli sesanda oyo mosusu docteur ya mayele totiaki motema lobi à partir ya interview na ye na chaîne moko ba radio tokotanga kombo te bandeko wana bajournaliste batuni ye question plan d'action oni nokotia na niveau parti ya est abite na kobenga baforce internationaux koto oyo biso tozonga susu makambo ya MONUSCO te mais boyoti koyoka bato ya Kivu na grand parti ya est population alandi MONUSCO mbangu na mabanga MONUSCO atiki quartier général na ye azomata akende su kocreye site mosusu na bibundeli azomemela mo M23
donc maintenant ça la gère MONUSCO repousse en ailleurs côté à créer zone mot temporaire. Après 2 semaines vous côté force à MONUSCO batakaki bango na 1-23 MONUSCO azoki mazotika bauti atiki minduki atiki logistique et bato MONUSCO bakomi kolinga kopirate serveur central ya badrone na biso baserveur na biso ya badrone intelligent mais MONUSCO sukaka MONUSCO wana totikai te baza déjà baparta parce que le chef de l'État n'a pas le choix. Il y a une Nations Unies de clair biso moko tozozwa destin na biso na maboko armée congolaise yeboko abito ozwi makambo mboka na biso destin ya biso moko na maboko donc Paul Kagame abandi so ko intimider bato kena kotombola eloko moko boye na bwaka na Sud Kivu kuna na localité pembe na Bunagana parce que na moni armée pas répondre les jours qu'on met d'accord pour passer 7 jours bon retenir d'accord m'a passé 7 jours mais biso beto ebisiye biso to perdre 7 jours te biso beto ko boka fa yo boka pour biloko ezali biloko ezali to bozomona mpe citation ya mboka yango tozosenga na biso bacongolais tolingaki ke Congo ezala géré na bacongolais boyebi badéputé congolais badéputé nationaux provinciaux oyo baza bacongolais de père et de mère boyebi parce que soko olandi discours ya chef de l'État afongoli bato makambo ebele oyo bato mosusu bayebaki te lobi ezalaki libaku ya malamu mpona bacongolais bamoni président na bango congolais kinois na stade de martyr apesi discours message na nation na lingala mpe alakisi bango ke zekete congolais de père et de mère mama na ye azalaki wana molonga naye mpe azalaki wana libota nyonso biso bato ya famille politique mpe tozalaki wana tokozonga tobeta masolo ya République démocratique du Congo plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 soko omoni bazokana te likolo ya programme na bango eza na bakandidat mosusu baza bacongolais bakopaki te oyo te tabe motu mutaki na ndenge na ye mais bomoni baétranger oyo baza bakandidat oyo te biso kandidat na biso kome Katumbi donc Katumbi mpo kosala continuité ya AFD pour ensemble eza AFD ensemble bozomona AFD si makambo malemba nkulu wana après passage ya Katumbi makambo eza ebele mpo tefeza ngonga tala sikoyo soi-disant leader mais ozoprononce bamomoko baloba moko ya tribalisme baparole moko ya mabe ya division oke Congo pour l'instant eza na mposa division te soki oyebi te tuna biso bacongolais basairwa oyo Mobutu alobaka tata moko ekolo bo moko mokonzi bo moko mokonzi ye wana déjà peuple aponaki na stade de martyr lobi babi te to renouveler contrat na Tshisekedi peuple habite to renouveler contrat na Tshisekedi to renouveler contrat na Tshisekedi parce que batali souci à Tshisekedi pour na mboka te topesa confiance to renouveler topesa deuxième mandat wana peuple nda décider le peuple accompagne que
bakatumbi baza bapia wa Paul Kagame bamona Denis Sesanga oyo mosusu docteur Mayele totiaki motema lobi à partir ya interview na ye na chaîne moko ba radio tokotanga kombo te bandeko wana bajournaliste batuni question plan d'action oni nokotia na niveau parti ya est habite na kobenga baforce internationaux koto oyo biso tozonga susu bakamba MONUSCO te mais booti koyoka bato Kivu na grand parti ya est population alandi MONUSCO mbangu na mabanga MONUSCO atiki quartier général na ye azomata akende su kocreye site mosusu na bibundeli azomemela mo M23 to bazosala je MONUSCO kopusa na ye koto acreye zone mo tampo wana après 2 semaines côté force à MONUSCO batakaki bango na M23 MONUSCO azokima azotika bauti atiki minduki atiki logistique et bato ya MONUSCO bakomi kolinga kopirate serveur central ya badrone na biso baserveur na biso ya badrone intelligent mais MONUSCO sukaka MONUSCO wana totikai te baza déjà baparta parce que le chef de l'État n'a pas le choix. Il y a une Nations Unies de clair. Biso moko tozozwa destin na biso na maboko. Armée congolaise yeboko abito zuma kama mboka na biso destin ya biso moko na maboko. Donc Paul Kagame abandisco pour intimider bato. Kena kotombolela ko moko boye na bwaka na Sud Kivu kuna na localité pembe la Bunagana parce que na moni armée pas répondre. Les jours qu'on met d'accord pour passer 7 jours. Bon retenir. D'accord m'a passé 7 jours. Mais biso beto ebisiye. Biso to perdre 7 jours te. Biso beto ko boire ka faire boire. Pour biloko ezali. Biloko ezali. Donc besoin d'une petite citation en boca. J'avoue toujours c'est dans la biso ba congolais. Tous les gars qui Congo ça la gérer na ba congolais. Boyebi ba député congolais, ba député nationaux provinciaux. Oh baza ba congolais de père et de mère. Boyebi. Parce que ce qu'on a dit, discours du chef de l'État, a fongoli batu makambo belé, o batu musu ba yeba kité. Le bezaki li baku. Ya malamu pour ba congolais, ba moni président na bango congolais. Kinois. Na stade de martyrs. A petit discours, message na nation, na lingala. Puis à la kisi ba oké zekete. Congolais de père et de mère. Maman na zala kiwana. Molonga n'a pas à cœur. Libota nyonso. Biso ba ta famille politique pe tozala kiwana. Tokozonga. Tobeta masolo. Il y a République démocratique du Congo. Plus de 143 84 40 69 461 84 40 69 461